et loko siko esalike ba Rubero passe pour Rubero avant akende Robert Boro ya Minembwe abandaki asengi recensement ba pimeli yango ake ABC chef de l'état pourquoi on nommé ba magistrat ba chasser yango Robert Boro ya Minembwe Rubero nenga sana azaki directeur ya cabinet ya Bizimakara to ça dit tala bato au niveau ba donc na Congo to ka ba Bugera ba Nyambukabo ba Mizibakama ba Bwaka Nyingi do ba kombo moko mystique. Donc, to lingi, to kene na recensement, ba kombo na ba re, ba ga, na ba ru, na ba ka, ga me, neti katumbi, kagame, kanambe, kamere, kabarebe, to ba kombo na Congo to linga osouti. Donc, ba ko déranger biso, donc, parce que ba bebi sa la politique, ya pays. Tout comme le soleil se lève avec l'éclair chaque matin. Talakaka, ça c'est votre humble serviteur internet. RFI de l'IDPS. Satellite. Youhou! Donc, Talakaka, quel que soit durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Donc, continue malamment dans l'actualité politique du Congo. To yebi sarabino, nebozana musique et koufa. Et si bangindi bangotu. Alors, ndenge zabo ma soleil comment est la politique. Bako sayote ba diasa. Ba diasa bako sabino te musique ici et là la pobino moko bon fami ici bango ba comment na ba mapangu na ba makare bino moko mais siko bo comprendre que non bon na posa bo songa Congo pana ko songa Congo et sengi nini faut Congo ça la bien ba Rwandais ba longwa mboke songa bien facha lesa batu bien nchike ça la bien alors qu'est-ce qu'il faut landa politique soko landi politique te ba ko sala opération 12 fois voilà to kotna masolo à Congo talakaka mboko to lobby to sala yango pacte na Nzambe et ça là qui le 23 juin 2019 oyo to sala ki accord na Nzambe to bi Nzambe to tiki Congo na maboko na yo Nzambe sala oyo li olingi yo siko yela biso élection na 2023 yo Nzambe parce que Nzambe amona na raté osomana mais biso siko to sali accord na esprit osomana to signer to si dim na Israël c'est le président appelle ça dim. Même s'il faut faire le pacte avec les diables, je le ferai. Le Congo restera indivisible. Mais biso to sa mobutu te biso to fachi béton. Fachi béton à lobi boyi. Biso to biboyi. Nous on a fait le pacte avec les dieux tout-puissants, les créateurs des cieux et la terre. Biso to lobi boyi. Minembwe ba mataba kita ekokende te minembwe tikali ya ba congolais ata entière mabele ekokende te balandi ngai tangu kaka balobi ke non minembwe ekomi autonome 3000 rwandais balongwe na Kigali bakoti donc c'est-à-dire balinga mboka na biso na niveau ya kosakana te problème to sana ngo awa bolanda masolo ezoleka awa ezanini biso ba bantu na ba nilotique mais ba nilotique ba liki ba botela biso Congo mais ekosimba te tala moment oyo ba banda ke Congo ekenda te yango fachi beto avandeli bango réunion kuna ya kafu lobi nango président ayambaki tous les chefs coutumiers asilisi après ayambi baati et loko ayambeli baati problème eza nini parce que baati awa ba frenaka ye amona ay mokonza mboka mais tangu lobi ayambi baati na Goma po baati alandaki kuna baati abetelie masolo tout nasi tangu bomonaki mokonzi ya mboka bomoni armée o sécurité moko eza kuna eza armée jusqu'au dents 6 hélicoptères likolo c'est du jamais vu vous comprendre donc sécurité les locaux tout a dîner na bango ensemble les lo balie ba pombe de terre na madesu ba dia ça na ofungola bino makambezo leka na Goma partout dans le monde eza koleka ayambeli soso nzita Michael Amer nzita yebisi yeboyi abi mission on a kendeki na Minembwe abi na ke kokuta d'abord bato mitema mabe mutu balingaki loko na ekende et puis peuple basa ekolela mingi et puis insécurité ça qu'on a dit jamais vu Olandi yango moni ambassadeur américain tant président ayambie na Goma alobi photo ça là tout faut ko baksa armement et le koni chef de l'état oyo to bengi fachi béton moi na Nzambe respect alobi na ko remarquer que notre ça na embargo donc faut balongola biso na embargo parce que si to longo na embargo nde eko permettre manduki ya solo ya
Bolandi. Si vous remarquez, Rwanda, Ouganda, ba rebelle wana so baza ko attaquer biso. Bon mona ke ba rebelle wana baza ba arme moko lourd. Pendant que biso faire des setons minduki ya malongate. Il y a un moment ni président Fachi Beton l'aigle du Seigneur a promettre faire des services dans 2 semaines. Boso so armement lourd, armement moko sophistiqué. Bolandi. Et puis ambassadeur américain à lobby boy. Tozo quand il fallait déjà Fox américain et déjà bandakala. Mais le gouvernement en place. Bolanda bien. Donc c'est-à-dire FCC. Donc Fox, il y a chômage congolaise. Fayoulou contre les Congolais. On a FCC. Front criminel congolais. On a défini, on a 3 niveaux. Ça c'est votre humble serviteur internet RFI de l'IDPS. C'est le nanga mokete. Yobo la politique yonani. Olandi. Mbalamoko président après le lobby a déjà koto. Mbamoko a fait sa conseil des ministres. Conseil des ministres et les gars chaque vendredi. Nous sommes iluka mana batunaye. Donc c'est-à-dire ba kabiliste oyo baza awa na gouvernement oyo ba yebi déjà que non mabe oyo ça na est ba communauté non déjà baza awa. Basani ba ngosko ba blokaka. Yango moni présentant azwa wana par la Fox et avec Fox ilukamba doit signer. Asa ko signer Fox américain ezoya awa et ko frapper ya ko sakanate. Problème min to sa nango bande ko nangai bana poto badia sa. Pourquoi ba Rwandais balingi Congo minembo wana bozomona or moko bimikuna or wana monde entier ezaka na Congo. Et ça or moko ya première qualité pe ya quantité. Donc ça dit Rwandais okoki erochela ye aux États-Unis, Londres, na Congo ye opunane Congo. Bolandi. Donc ça dit bateau yo ba ye na plan moko bosko po ba réussir biso et sengela biso ba Congo fait to ça la yini. Manque à la yini ne angoy. Yango ba Congo toute la distraction. Et là quand on bloqué ba ngani d'abord recensement. Recensement et là que ça. Parce que problème ça boy. Donc biso ba frère congolais, to so la Congo na ba fo congolais. Bolandi. Tanet c'est loko fidolé mbonga aussi e koloba sikoyo. Abike mwana nyonso otanga na catholique face à milaka et na catholique. Voilà aussi le soulèvement populaire. Est-ce que biso so otanga na catholique? Tout ça? Ba ta catholique té. Alors problème tout ça nango awa peuple congolais totalement. Tolingi Congo liboko moko, lisanga moko, pe tatabo moko pe mokontibe moko. Problème tout ça nango awa. Toto mona na CPA awa. Yasnel Alain Atundu. Awa kaka na INPP awa. Ba journalier ba soki bango na SNEL batanga comme ça lobby ba engagé bango. Alain Atundu akamati chaleur. Garçon to luka o asala ba désordre o akabulaka ba kuluna ba machette apesa bango Alain Atundu apesa matricule. Donc matricule ye na mwasi na ye na bana na ba mister na ye. Siko chaleur aibiga ko boma batu na ba machette. Asala mutu asala biyoma ya danse Congo mobimba. Siko yo opesa matricule ya SNEL cadre national ayebi facturation te ayebi erosimba ta pensité akata câble courant mutandingwana. Donc voilà problème est au sein nango awa banti valeur o ba détruit Congo. Donc FCC en sigle. Donc ça dit bango ba so que biso échec moko boye pour Fati akokate lobby bango lobby baloba bazonga. Mais ne bino boye. Tozo bunda awa. Bino bata FCC boganga non toza ba diplômé, toza ba docteur en droit. Mais bon c'est biso titre académie ya Kabila. Oh non, asali passa. Asali passa. Bon ça va, ngana za congolais 100%. Ngana congolais 100%. Na yebi awa na Congo ba tribune e basalaka. Ba Congo awa basaka nsimba na nzuzi. Oke na kananga basaka kanku na mbui. Oke na mbujima basaka mbui na kaba soit na kabanga. Oke na batetela basalaka omba na shako. Oso mwane et pas bayanzi barambo na mpia. Na katanga basaka kyungu na kapia. Bosiko yebisa ngai Kabila za lipasa oya wapi. Bukamata kombo ya kabange ya bambushimai bo pesi. Bo falasko lipasa na ye azwata komba mbui. Mais wana za Jeannette Kabila ndenge nini. Et puis kombo bo pesi identité ya kimokolo. Donc monter à ça donc il passe à et puis boye bango. Celle ma passe dans le monde va botama place différent. Kabila, Zoé, Jeannette. Famille moi quand on dit banga 3 personnes. Et là quoi ça là que baboma
Chebe Ezaki Yangwana. Parce que Chebe Yakende ko découvrir maman propre Oyabota Kabila, alias police Kanambi. Comme Marceline Kambouko Jouché. Et pour voir bango que non, Jeannette Kabila, vrai nom naïe Ezalaka Anna Katupura. Ça c'est votre humble serviteur internet RFI de l'IDPS. Sachez bien que l'IDPS a été créé pour d'abord défendre les intérêts du peuple et combattre tous les anti-valeurs. Les l'homme à solo, conférence vidéo, Fachi avec président rwandais, avec ougandais, tout en conférence vidéo. Et puis, bravo la ministre des Affaires étrangères, Marie-Josée Nzeza Pumba. Maman, on a sali que diplomatie et Vandi Penda. Et puis c'est la toute première fois, tout le monde, tous les ministres de la défense, Basangani, Basali réunion pour la RDC. Est wana boroyo kango. Et puis président tango yambi baati abise boy. Abi yoslo mutu na rotinda yo. Okokota tina ba fin fond kuna ya est. Tangi selanga batuwana sensibiliser lenga bango. Comme ça na posana sola na bango. So yebisanga mokonzi mboka boy. Et puis tango yambi ba chef coutumier ba yebise boy. Ba yebise que non. Donc tant que ba koti est belé, ba tout na ba utu. Donc ba yaka ko chaba tu mal à l'aise moko o ndimati. Ndi ngwana. Voilà yango na pesa ki bino mo bansuaka. Ba bolanda ngai vraiment ba mbota trop. O ça avant goût. O so mwande. O ça avant goût. Mais lobby vina do boroyo ka ki ndengu lobby. O so mwande. Sans oublier ça nous mon numéro plus 243. Hein? Donc ndenge za wana frère bango que non discours ya chef de l'état en Belgique et puis faut boy bango boy. A lobby na bango na saka de mandats. Batapoto babengi bino kuna bolobi présent à rolongwa tete nema mais a lobby ça de mandats. Oyebi na vie hein. Nous avons c'est ce que nous appelons le langage politique. Politique et arami balobaka diplomatie. Billy Richardson ayo bisa Mobutu Bima Kende. Mais tant ba chaka micro alobaka nini? Habité naïga to bongisa coopération bilatérale entre les Zaïre et les États-Unis. Mais ayo bisa ke Bima Kende. Kabila na munokona lobaka abeta de mandats. Mais Kabila ça l'a dit 18 ans. Si ko bino bolinga bata porte to funa bino nyoso. To ko respecter constitution ndenge ezala to boité. Mais toke na recensement. Toke na recensement parce que pays oyo recensement et longwa plus donc kobanda bati donc depuis 84 jusqu'à nos jours. Toke recensement ya malembe te bakiyeki. Et loko siko esalike ba Rubero passe. Pour Rubero avant akende Robert Boro ya minembwe abandaki asengi recensement ba pimeli yango. Ake ABC chef de l'état pourquoi on nommé ba magistrat ba chasser yango akebeta Boro ya minembwe. Rubero nenga sana azaki directeur ya cabinet ya Bizimakara. Donc ça dit tala bateau au niveau ba donc na Congo. Donc ba Bugera, ba Nyambukabu, ba Mizibakama, ba Waka Nyingi, donc ba kombo moko mystique. Donc yang to lingi to kene na recensement ba kombo ga na ba re, ba ga, na ba ru, na ba ka, ga me, neti Katumbi, Kagame, Kanambe, Kamere, Kabarebe, donc ba kombo na Congo to linga osuti. Donc ba ko déranger biso. Donc parce que ba bebi ça la politique ya pays. Yango peuple congolais to lamuka. Ndenge bokaki ambassadeur américain à lobby. Peuple congolais to se prendre en charge. To kende ko tika memo moko boye. To sengi na force États-Unis qui tambango. Ba ça ba tuwana. Parce que le Sénat américain ba ça déjà prêt. Mais ba c'est là sitting na biso ya ba peuple congolais to la bolingo. Et loko so bo ma biso na Congo to linganité. Si le lo na bandu no basaka na ba rêve. Ote fayu lukaka. OK na katanga si le lo e ba rêve. Ote biso ba katanga Kabila fallait pas longwate. Jean-Pierre Bemba lobi to tika ba rêve wana. Bemba lobi ngo na stade Vélodrome. Alobi lamuka ezaki simple plateforme. Abi lamuka ezaki ni parti politique te. Alobi soyons ensemble. Défi yango et comme libiso pembeni. To za bo moko to sunga fachi be to ke liboso. Wana Jean-Pierre Bemba. Abi parce que mboka ba Rwandais ba so menacer biso. Le roi président o azana za congolais to soutenir to ke liboso. Ndengwana. Yango bo moni. Yango et puis bo moni ke Fayulu na musiti ba beba ni likolo ya la. En plus Kabila a tindi l'art 25 millions et personne pas Nemi Moulanya. Ba biba bo ba parlementaire debout. Parce que Kabila a constaté force à IDPS. Ils ont base. Yoka base.
Yoka base, yoka base. Yoka ora parlement debout yangwana. Et puis Kalaté, je vous rassure. Parce que dans l'année France 24 babi, à Kinshasa il y a des parlements. Il y a le parlement assis et le parlement debout. Alors on a rassuré non. Kalaté, parlement debout, et ils ont dissous le parlement assis. Je vous promets. Parce que bango parlement biso pe parlement. Pour bango ba sa force, ba kanga biso, faut pas longa biso ba immunité parlementaire. Vous savez monde, ça c'est internet RFI de l'IDPS, ou ça université. Katala ibatona o lelo o yo bana FSI e ba leka awati. Ndengwana. Voilà, mes chers compatriotes bolandais ngai, vous avez avant coup. Vous yo kanga pena bien lolaka. Vous avez monde, bo finga baluba, bo finga baluba. Kimbanga lobage no mukongo leki mungalo leka musela leka chiluba pe leki uzomane baluba wauti na Zanzibar nzela molai oyo nzela ya Zanzibar vie beaucoup ayimba baluba bakitwa bavandi na Katanga o première mboka baluba basejaki e bakatanga parce que loala ba fleuve e bandela wana e na Katanga baboti bakiti mbushimai balandi rivière babengaka Lubigilange balongo et la Lubigilange baboti balandi rivière benara benalulua ba ko sala kananga o so ebisangani et puis baluba ba tina mono doute baluba ba vrai congolais ngwana tala to beta penda fait masolongo lobby politique et si la raté musique c'est kufa ozomane musique kufa banginda déjà bango tout alors bolanda sco politique parce que politique comment un impact penda idéologie na ndenge ya osaranate. Voilà, c'était votre MB serviteur internet RFI de l'IDPS. C'était face à la caméra plus 243 97 20 44 237. J'ai dit bien plus 243 97 20 44 237. En tout cas, partout. Charlotte Ndenga Bouza Ibele. La princesse congolaise de Londres, Anima Samba. Le number one. Espérance Naritel Nabundes. David Ndongala. Emmanuel Lissassi. Mobile ya Mama Yvonne Ikolonga. Dans la Belgique. Kani Kaninda. Et puis sans oublier, baluki na Nantes bazuété, na Bordeaux bazuété, na Grenoble bazuété, na Toulouse et bazuété, na Paris, na 15e arrondissement, Charlotte Ndenga. Elle était tout en blanc parce que son cœur est blanc. Mère boss, au monde, na Roger Luma bino tout bambota danser ndengwana. En tout cas, ils arrivent dans ma solo kitoko face à la caméra, internet RFI de l'IDPS, toujours na plus 243 97 20 44 237. Je dis et je vous remercie. Ciao.